Eboto papa, en tout cas, pasteur na biso awa, eboto papa. Ya solo na monite oza moto penze fanda. Merci mingi po oye kote eloko moko vraiment ya makasi papa na ngai. Eloko fezalaka effort ya bato mibale na kati ya libala mpona kobomba libala. Ezaka ate que maman ne fois salaka po libala efanda kimia, papa pe fois sala po libala ne fanda kimia. Tango yo yebe eloko yo koluka na kati ya libala. Tango yo yebi nini esengeli na yo kosala na kati ya libala, nini esengeli ozala pona mama, nde ozomona ke na place wana kosala toujours effort bo batela bolingo na biso ya bino efanda. Papa na ngai na lobaki le bandele te tango boza na libala ezali po yo papa o protéger mama na bataki ya libanda ezwaye te, mama pe na kote na ya protéger yo. Mais eloko yo uti kolobaki mama so ake kofunda yo na famille na ye, eza parce que peut-être asali alembi kosala abateli yo alembi kobatela yo po yo moko comme de ya komanke ye ya okende kofunda yo epai ya famille na. Mais eza eloko moko papa to peut-être akokaki kokende kofunda na l'air na cas extrême. Donc ameki asali amoni ke ezopesa su résultat te alembi suka ya kolemba wana nde yakei. Mais soki ezali kene bandeli asali ke amour na ye merci papa papa odo asali ke amour na ye efanda abatela yango, même soki omoni ke papa akomi na lokuta akomi na kosala mwa boye la leur wana nde yo okotombola bolingo na yo omeka kokorriger papa o redresser na bolingo nyonso na tendresse nyonso na douceur eya gangela ye obeta ye soki nini na moto po te na ndenge bolingo oyebisa non papa tala problème toza na ngo komema biso place boye oyo bandi kosala ezomema biso place na mbeba ekopesa conséquence boye nakanisi soko olobi ndenge malembe en tout cas moto akoyokela yo papa akokoba na kati ya mbeba wana te pe ekoya kose corriger na tango yo telemisaki bolingo po o corriger ye yango nde naza kosouligner tango yo telemisaki bolingo po o souligner wana ça va. Mais tango yo bani kokende kofunda papa lokola papa oda uti koloba awa mama aki kofunde pa famille na ye, mama na ngai yo teki papa olingi susu papa te loba na ndenge ya kimia ke olingi ye lisusu te soko olingi papa te oke kokaba olingi lisusu ye te tika ye kaka na position na ye wana ndenge olingi ye te kokende kokaba ye pa famille na yo te epai makambo kokomba problème yango wana po tango yo olingi susu papa te ezali kama bino mibale tango yo ke kofunda pa ya famille na yo ekomi ya bato 100 soki pe 200 papa akoluka a se défendre contre bato wana nyonso yo peut-être ata bolinga atolingi lisusu te ezali eloko moko bana kozongiso na place na yo ekozala oyo bofandaki bosalaki basouvenir malamu botraversaki makama malonga bosalaki tango mosusu mpe lobi likamenga osila nango bonge bozongana. Mais tango yo ke kokaba lisolo pa ya famille na yo bapilipili na bamungu ekokota kuna ekoyeba na dose te mama na ngai ekoyeba na dose te ekoleka moto akokoka kolia yango te epe makambo mpe kosuka kaka yango wana ekomi d'ailleurs ye kutu d'ailleurs ye kutu d'ailleurs fanda na yo kutu non eza mpona bongo te tango yo lingaki eki moto olandaki motema na yo olandaki bilobela ya bato te meka kaka meka mpe nakanisi papa odo na tango soki likambo ebandi na ebandeli nango tango mpe mama bani kosala effort po likambo wana esila nakanisi lere wana likambo wana ekobaka eyaka pena makasi te eza kokoka nzete etengamaki na bomwana bazobongisa ebongaka nango noki. Mais tango ekomi ke mama akomi ozala oblige akende koloba epai ya bato kuna c'est que ye moko mama asalaki nano effort te nalobi peut-être asalaki nano effort te na ebandeli nzete etengami ti ekoli ekomi trop tard pour redresser yango, ou bien alors mama ayebaki te ke fallait asala effort na niveau ya bango mibale na kati ya ndako na kosolola na kobenga na matoi na ndenge bolingo na lero wana likambo elingai kobongama mais ake komona ki akomi obligé même soki akomi na niveau ya kofunda epai ya famille na ye akoki toujours ko redresser likambo ekokoma mais likambo ngoni bokombo otala mobali na ngaza mobali na alingi ye soki alobi ndenge wana famille ya malonga oyo aza na bolingo mpe na mwana na ye aloba namoni azodefendre mobali yango alingi na ye botika ye azonga ya mobali na ye na lero oyo soki mpe famille yango azala na conscience ya ke libala ezali mpona moto azala à l'aise na kati nango azala na bolamu na ye azala na kojuire na eloko motema nelingi papa donc parce que mingi komona mabala mosusu komona so bapesaki libala ya kopesa oyo balukelaki ye mobali oyo balukelaki ye mwasi mais
okomona le temps bafandi na bolingo baye kolingana na bango mibale bamakambo wana oyo bapesaki basalaki boye ekosila ekotikala nini bolingo na kati na bango nde ekomi kokamba bango. Mais soki bakokaki kozwa amour te na kati na bango, so basalaki amour te, amour ebotamaki te na kati na bango, nde okomona après comme yo kutu bapesaka ngai yo yo kutu boye. C'est que amour na kati wana ezwaki place te ekomi makambo ekomi ya bakomi ko culpabiliser kutu yo kutu ozalaki oyaki kutu boye. D'ailleurs noko mutapesa ngai yo wana ekomi ba problème parce que amour n'a pas na kati ezwaka place te wana ekomi trop tard bamakambo ekomi ya ndenge na ndenge. Papa Odon, en tout cas merci mingi lisusu, merci parce que mingi tokobena matoi lelo na likambo ya bolingo omoni papa soki yo osali effort bofanda na mama bo se corriger na kati la bolingo na bino, c'est parce que ezolakisaki bolingani, ezolakisaki bolingi boza kolinga olingi moto na yo bofanda o supporter makambo bobongisaka na kati na bino botonga na maboko na bino mboka na bino nde bo decidaki kotonga bino mibale. Pour ceux qui yo o retiré maboko na yo olobi oh non boye lisusu te ozomona ke l'air wana bolingo ese mibendanaki nango bokomi isolé amour etiki bino bokomi na l'air apito pale l'air ya bato bakabwanaka. Namoni bata na biso ekomi na suka papa deswe okoyebisa biso ba minute bonne totika ye nango mama papa. Merci en tout cas, merci papa nikambote. En tout cas na sepeli ko kabwana bino na sepeli ko kabwana bino tokokuta na mbala sima dimanche oyo tokolanda oyo ezoya tokuta lisusu na liso na biso ya bolingo kobatela bolingo na kati na libala. Papa deswe na zosima loba. Merci mama na biso mise na émission kitoko émission bolingo kati na libala ndenge vraiment opasoli mpoke vraiment na sepeli mingi pe na zali na sengo mpe ba félicitations ya bandeko oyo bazali kolanda biso na mpoko malelo oyo bakoti te mingi bazali kokoma émission kitoko mama bakomi émission kitoko pe ba félicitations continuer kaka boye pamba te voix na yo ezali voix oyo esengeli ote ya ba mama ote ya ba papa opesa sango opanza sango na kati na radio lisolo na zongisi vraiment matondo mingi pe ba merci ba félicitations epai na yo pe epai ya bandeko oyo ba intervenir na mpoko malelo na ebite soko ko pesa ndeko moko na moko une minute ya koloba liloba ya suka. Merci. Oui, en tout cas, to comme la suka ya solo papa de swa utkoloba papa Odon ko ko ebisa moi likamba suka to si sa émission na bisa lelo et likamba suka ezali déjà tolobi na pesio ba merci mingi ba félicitations maman Mise et je savais que émission ngao likabo parce que na ba capacité na yo on est là et toujours tuzawana pona koyoka ko apprendre et mais quand même so ba sujet susu ya grave ko matza biso penza et na ebite na confiance et pas na yo quoi. Merci nzamba pambone infiniment na tana opesi. Merci de voir papa DCV na maman Solange pour nous faire cet espace na radio pour tout te ya maga penza pe tout te ya mitenda le ndé na. Merci. Bimak muke na zongi. Merci nabanzi mama na biso Mise Odon Pambo asisi koloba esengeli ozwa maloba tokei epa papa na biso Trésor topesi papa Trésor to sa toko peso perol. Papa Trésor to sa tozo yokayo namoni papa na biso papa Isaac kozwa maloba papa Trésor na rasa za musika ya micro na ye papa Isaac mama Mise namoni eloko na koloba te bona. Allô? Oui, le papa malo. Ah, oui, tout ça kayo. Oui, na zana eloko mingi na koyoko lobate bon moni na sepeli mingi to yo kanaka to pesa na ba idée ba sujet e ko utaka kaka epa na yote. Soki o moni Skype pe na biso ezaya ko fungwama o moni pe o komeli pe biso vraiment to ko zanga ko sungana te esengeli to lukaka ba sujet mingi oyo ezali d'actualité e ko lisaka pe biso na kati ya musala koba e bandeli nyonso za kanne mwana nzambe na manso na zongisi na maloba epa ya despe na bambote na bato nyonso ba intervenir na poko alelo.
Boto mama Elodie Asumani okoza maloba pona minute na bisa suka. Mama Elodie. Ok, mama. Mama na pesi yo lisusu merci mingi. Na pesi yo lisusu merci mingi na oyo yo osali. Na ko memela biso teme kitoko oyo penza esungi ba mama. Et puis ekokende lisu na kosunga na ba papa na biso nyonso oyo lobi mama ya lelo ya motuya vraiment oyo azana mato ya koyoka na kopesa na bandeko ba papa ba mama oyo azana mato ya koyoka tangu yango yo bandeko na ebite nga monifo na banda kobelela batu nyonso baya ba o ba changer kate vraiment so bozo changer te bato bazo leka bazo lobela na ba façon nyonso bazo kota donc na façon nyonso na ebite soki bande ko na ba koyoka te mais maman mise en tout cas nzamba pambolo ba fololo donc lisusu ya trop na pesi pe merci na papa DSV na mère Sola na papa Don na maman Nicole na papa Isaac na papa Zambwana papa Carlo papa Lubajwa. Donc batu nyonso bazali ko landa biso vraiment na pesi bino merci mingi penza pambula bino na mama na biso akwala na o nyonso ya pesa biso mama vraiment vibration na yo tindango lisusu merci beaucoup na pesi pende koranga papa Temo na molonga na ye mama Madia batu nyonso vraiment nzambe apambula bino na kolanda émission na biso mama to pambolo lisusu na kombo na Yesu Kristo merci. OK nazongisi maluba boto mama nanga Elodie en tout cas bosimbi ngai na sepeli na pesi bino pe boto matondo en tout cas vraiment ya mingi po boye na oya bino pe to tongi ensemble thème na biso to tomboli pe thème na biso na bino so ensemble na kanise tembala sima to kuta na lisusu na bino po bo kolisa lisusu maye na biso mingi na ono so botu kopesa papa DSV en tout cas merci pour na temps le pesi awa na maman Solange, merci na binono surtout et boto en tout cas na zone ici antenne. Kola marché ba amani nyonso ya bomo inangai ba koya na ba propre piège na bango. Nasima bangu na rangai liboso mitambu na bango zela kokimana yebite na bomba minayo nde mobateli malamu bibeli sungi ezanga kate mosungi nangai Elikianangai, pipaingai na kokite, yende kokaporangai, sukananga sukate, zembe bolingo, unalingai pambate, nazali mutu na misonayo, kita sala, bangu na bakufaso. Pitié de moi éternel, aie pitié de moi, car je suis rassasié de mon cri. Mon âme est rassasiée des injures des orgueilleux et du mépris des hautains. Atangai na zamoke, na ebio zamonele, bituma nyonso yo bunda, na yokasanga te balonga yo, elonge mobali yo, bomoi pe ufa, esimami na maboko mayo, Yoshua Mashiach. Atangai na zamoke, na ebio zamonele, bituma nyonso yo bunda, na yokasanga te balonga yo, elombe mobali yo, bomoi pe ufa, esimami na maboko mayo, sunanga